Vos chers fidèles Internet de Aerotech TV officielle, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis là votre humble servante Carmen Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Kandena Lobarake, abonnez-vous massivement sur Aerotech TV. Beaucoup d'informations, il y a vrai ou ils ont la source. Là, je dis merci à mon papa Jean-Pierre Béa, pourquoi pas Lévika de Godé, Paris, pourquoi pas Elaka, papa Nahar Savine, de gros bisous à toi, pourquoi pas Harry Louboya. Bonjour à toi. Nazali sous le lona, monsieur Jean-Si Maimbi. Juste à comme il y a moins actualité, il y a ces autres sambolane, le gouvernement s'est attardé, pourquoi ils ont tardé. Et on a un essence en année sur un plateau, mais quand il y a moins l'isolé. Bonjour Jean-Si. Ah, bonjour Carmen. Oni. Qui m'est allé? Qui m'est allé? Oui, qui m'est allé? En forme, tous en forme toujours. En forme, il y a train, il y a en forme, la bise, nous faisons aucun de bien. Côté de soigner, c'est bien. Ok, je te mets à l'isolé gouvernement, et je te mets que le gouvernement mais les autres matin. Tout le monde va lister côté qui a ministre, pour gouvernement président Fatih Abou il va lister. Bon, Carmen, on a toujours que bisous au Brésil. IDP c'est ça Brésil donc et pour la rater. Vous comprenez? Malgré que ça la bloc la baron sur la salle mais IDP c'est pour la rater. Batuming baloba qui a ngo bilobela OK président bazo diriger azo gouverner mo rater mais le moni to sukiwa. To sukiwa. Pour IDP c'est le bail que non président c'est qu'il faut ba poner les bateaux bazali intègre, bateau bazali honnête. Pour souci na ezali que ba congolais ba vivre bien. Tolia malamu to sepela na mboka na biso. Tant que batouana baza toujours mité mamabe balingi ke bango mo ba soit toujours ba pense pour na ba intérêt na bango présent c'est pelaté. Vous comprenez? Présent boy to boy ko travailler bango te pour tolinga ke coalition salama. Mais na coalition na salama il fallait batouana ba pesa biso quand même bilongi o biso bato IDPS to sepela bon ba peuple congolais no so o to sepela nango. Mais bilongi wana soki ba yeb sanga so ba neti o nani oyo Bochab ta Bochab aja salaki Shadar baelo elongi anani oyo azaki ya aner wana Kalev Mouton o mabane ko boma ye mazaki sans pitié donc Terminator 2 après ngwana ye bisanga siko bilongi bongo est-ce que biso vraiment to sepela bilongi wana pour moi tiango ça que gouvernement ou mais pas bozo boya ba ate bimité to sala 37 litres ata gouvernement bimité pas na biso ezara. Parce que pour ça tout le monde a beaucoup de changer. Kasi moko changer mais faut moko changer pour tout jouer batu moko o ya malonga. Pour biso no sonné to zali en souci na biso za que congolais li ya malam. Pour présent fatia na problème té. Ndenga za na bike akosala ke o ya la kaki peuple congolais to mona ba œuvre wana. Mais so to moni ba œuvre to moni bilongi wana kala. Ba ye lisusu. À moins que ba ya na ba intention mo ya malam. So ba bandeli so ba na ba intention malam. Tu vois, il y a une intention malam. Il y a déjà. Il y a une intention malam. Président Fatih Ndaza Mukonzi, c'est lui le président de la République. Aux hommes, n'a pas peur de bazar la bagène, n'a pas routine de Gabango Baye. N'a pas majorité la bazar la bagène, n'a pas routine de Gabango Baye. Problème est à la tête sur qui batouane sur Baye. Biso to travailler ensemble na bango to mona ke non mboke ke liboso to bangela bango te le kalisi to bangela batu wana to wana souci na bango te po to yebi o batu wana ba memela biso na mboka oyo baza mutema mabe bazaka na bonne foi ko sala malamu te vis-à-vis ya ba congolais ozomona na souci wana président souci na ezali ke ba congolais ba lia malamu ba voyager malamu ba mata transport na ba tambola malamu ba congolais ba zwa misala po batu nyonso ba sepela. Il y a un qui bango dans 3 non. Mais il faut pas ça quand même combo ya bateau yo. Ou que c'est pelisa ou que ça la présidence ça a relancé peut payer Kende Liboso. Pour ceux qui va constituer blocage. Au moins que les malamu té. Alors attends le gouvernement bimité. Attends gouvernement bimi bateau na bati. Président ko remanier gouvernement. Il y a un problème dans 8 mois remaniement et ko salama. Ozo mais bateau ba roya et à la point de départ na. Pour te dire que déjà ba signaux ezola kisa ba signaux ezola kisa to moni ba bisawa o ba dinyo so na ko finga akosala loko te banzela madusu wana na 6 mois to moni ke si so ke banzela ba venir de stade o ke ba oshwe eloko nyonso ba mona ya muke ba bambi mais tozalaki na Kabila to sali 18 ans eloko ni auto ça peuple na posa lia na posa nzela te et bon social ya nini ba sali a venir bokasa wana
Eh bah ça là venu bokasa. Ba boutique wana ça qui fermé. Ba mituke bando lekate. Mais eh bah bando teka activité zong c'est ça le social. Donc c'est social malamo bandi ko liaka lelo. So ba bongu c'est lonzela et que activité zali ko ken. Et ça déjà social. Aux hommes social les aka malamo mais agriculture ya pour déjà ba relancer Kanyamaka CC. Na été chose informé Kanyamaka CC ça déjà relancé. Donc avec le temps tout le monde a déjà makambo bien zo salama. Président a aussi makambo biso ba congolais personnellement to sepela. Amoza la mutema mabe o sepela te. Aux hommes mais eloko biso to kosenga na bato ya Kingakati. Aux hommes Kabila ayebake IDPS ngana so que Brésil du monde pour la rater. Na 90 91 to pour la rater. Vous comprenez? Président Nabiso, nani héros Nabiso, azaki premier ministre, azaki yemoko na ensemble bo Mobutu abima premier ministre na Thomas Kanz apolate. Na 2011 to polate. Biso to za Brésil to polate. Vous comprenez? Donc yango na lo bango nde bazawana, faut ba yeba ke na minute onde to zali, faut ba travailler pour na bonne gouvernance. Ne président lobaki bon code de bonne conduite. Moi ce code de bonne conduite ne kangi bango. Bango ba kolobaki ote. Oh bato bakangai ba prison banani mais sikoyo to suki wapi ba ebimisi biso ka ba corruptible wana ok ba salaki ba piège na bango ke bato bakanga na prison neti ba dio mindonga la ezali ne ba casser bango donc ba Frank Dion ba ko travailler te mais bazo oublier bango mo bana ba sanction siko ba ko comprendre que ba komi na suka ya on a ebisi yo ke bango ba ozala noyer po IDPS eza lokola ne ba na Égypte Israël ba bimaki na Égypte ba eti na Kana. Donc ndenge zawana soki ba salaire omoni pharaon na bango Kingakati soka salaire akokoya kana même erreur oyo pharaon akoyaki nango otika bana Israël bakena bango bakoma place bakokeli ola oyeko bulela suka te nalanda bango tina suka nakanga bango nakokena landaki bango objectif akoyaki wapi akoyaki na mai na basoda de pharaon abungaki. Donc ezelo komona lobake biso toza toujours bato IDPS tolite pour na mboko ozo comprendre ti ba lamuka na ba ya osala baloyenge na bango lamuka eze lokote eza tono vide lamuka eza tono vide il n'y a rien pour la makambo ebola oyo lobani jansi ebola au moni président a frappé fort a moni que oli lunga zo sala ba aventure comment ba oli aka ba mbongo mais guérison ezate au moni akeko ko pindo la compétence Mouyembe, docteur Mouyembe. Moi, docteur Mouyembe, expérience à Sali, n'a apporté des fruits. Tu vas mobika, traitement zoami. Mais elle a mis cette expérience, Américain, Français, Timbisi, et ça, docteur Mouyembe. Un Congolais a créé Oyo, virus pour aider le monde entier. Quelle grande bénédiction. Vous comprenez? Les lois Ebola, parce que vie expérience, les Congolais ont besoin de guérison. Vous avez un système à 18 ans, vous avez un mabe. Vous avez un Congolais qui se plafond pour ça la mabe. Vous avez un système où le mal triomphe le bien. Pour nous, le bien triomphe le mal. Vice versa. Il y a un moment où mais comme président Fati, Azamouan en Koi. Donc, nous avons dit que Nkoi n'aime pas beaucoup la rangaï. Donc, on a toujours idée à Yankoi. Vous comprenez? Bango bagasa itoko manipuler toko sala nyoso to lingi mais aza d'abord ndeko na biso congolais faut te soutenir et puis kinois lisusu yo koyebisanga nini et puis combattant oninga zana zaka combattant vous comprenez OK tu as donc mal à l'aise avec qui na Paris te ko lo bani OK tu es mal à l'aise na nini OK tu bon OK tu as nandi pour que no tia présent mal à l'aise Kabila wana ndeko kende basala kaini Boké, tu as que tu as présent mal à l'aise, c'est quoi? Présent au Kenda Koma. Et puis présent tu as enseigné Kenda Kuna. Bango belge, il commence à perdre le Congo. Nega héros national a ebisaka bango ke lokola bino bo compliquer ka Congo. Bokotala ka un jour Congo na fenêtre. Lelo to suki wapi. Ba belge lelo bakomo luka, bakomo welela président. Ba français ba pour la première fois. Président no sozwaka élection na mboko yo awelela okene pas ba belge mais président Facha kete bango ne bazo lukaye babi que non papa yaka mbango en tout cas tozomona ça ne va pas pour dire que
président Faci aza président ya promesse o nzamba atielaki biso tokosepela tosentir ya bafruit tomona biso ke o te kolia banini mais na travail sur le terrain présent au sala omoni ke biso bakongolais tokosepela lelo eza te oke na arrêt de bis obanga lokola bureau de aza pembeni na yo anerte abimaka mwana fo esila bakongolais bakufi mingi basouffrir trop tika bakongolais sikoyo bavivre malamu na mboka na bango omona bapaye ebele biso tomona succès présent aza nango te mais so otamboli na monde présent comme na succès makasi yo moko otala na Malaisie ndenge bauti kolibere congolais wana aize bango moko na Malaisie bataliki baye komona ke non oyo vraiment aza congolais pour la première fois mutu azwi ba élection mais toyoki te akangi mutu a pouvoir omoni eloko wana epesi ke epesa président oma poids na niveau international mais bamindele nde bazala bayebi ke président Faci aza président oyo akosalaki asauver Afrique ozomona étoile moko deja eza na Afrique boye oyo eza na Afrique centrale eza président Faci yo mo omonaki président Faci bu président na 2 semaines bakomisie vice président ya Union africaine ozokomprendre bu mbala moko bakomisie na comité inter oyo Afrique centrale aza président yango bana obengisaki na olandela makambo ya Kagame na oyo mususu Museveni. Pourquoi? En Afrique centrale, il y a un président, il y a comité, commission en Afrique centrale. Pour dire que les Africains vont moniquer avec ces messieurs, avec ces présidents, l'Afrique est Kende Liboso. Donc on a que tout le monde a bisoté, tout le monde. Mais RK, c'est comprendre la FCCT, on dit que le code Sambilinga coalition na bino. Bilinga zate, bilinga ni banda kalbanda ko lobaki bilinga zate. Ndenge zala to mona ke bango nde ba na besoin. Bango ba na 40 places ba na droit yo spécialiste ko bozo boya bozo refuser. Mo te ti mokoni bo ndo refuser ba ko. Président c'est que bango ba critères, to yebi di critères batanga ki wana. To yebi ndenge président c'est bango ba zo 3 non. Mais soka moni etili ke kaka gouvernement oyo utaki wana yango le so zongi. Carmel yo moko tia na mi place nga est-ce que o sepela parce que yemo président la bango pharaon ayebi ke fallait appeler ça bato bilonga sika. Vous comprenez? Ba compétence pesa wana bilonga sika na IDP na FCC na mo baza belé ba jeune baza. Ba papa na ba céda place te. Ba céda te. Mais bazo même président na bango na libulu. Bazo même autorité morale na bango na libulu. C'est bazo ça ba même biso to la problème te. Attends gouvernement soki bloqué. Président ka yem ta la ba clé na maboko. Bango ka ba roya. Ote toyo kala ba bloqué ki liboso. O to ko bimisa gouvernement. Nanko président pas bito vana na bongo. Négociation za makasi. Pour la bango fallait bazwa ta ba ministère nyonso. Ba pesa biso 4 ministères na cash. Mais yango mona ba négociation ba nokende. Oh président va nini toke la 10%, président boyi. Toke la 15% bimu eza mukie. Si tu es kozonga na 50%. 23, 42 à 50%. Vous comprenez? Une négociation là que bango ne ba na besoin na biso. Pour ce gouvernement bibité président ko dissoudre l'assemblée. Assemblée peut couer union se couer to bandeli à zéro. Qui vont perdre? Bango. Comprendre? Bango ne ba ko perdre. Donc ndenge zawana Carmel ko banga na yote. Donc tout le monde ba ko sala o nyonso ba lingi ba ko s'incliner. Ba ko s'incliner ba ko kende ba ko s'incliner kaka. Parce que pour le président il y a classe citoyenne aux fédérations. Si tu tout le monde a suivi l'école bossé ngaka bambongo parce que rentre déjà les confirmations za teto sandeni. Confirmation exactement. Biloko nyonso eke malembe. C'est qu'il y a oté dans année prochaine. Année oté to confronter année okaka babake année albayeke za atenaki mode monae. Donc bazala ka coulisse bazo travailler. Pour primaire d'abord na constitution la primaire ba refuta minervalité. Primaire bazara toujours ni mais bazo travailler bata année ba harmoniser de façon que er année zo banda ata bazui mois retard mais année ezala bana ba futa minervalité. OK. Parce que là-bas retenir sur le devoir retenir en nini. Bon, ngala kolobaka ke biso ne toza boye toza d'abord parti en majorité. Nena za to a Brésil du monde. IDP c'est pour la rater ata ba compliqué. Yo mona Brésil place c'est pour là. Brésil est pour la rater. Ata ba joueur nyonso au Brésil ba ke na bango. Mais ba kozwaka joueur moko oya osalaka eloko esepelisa monde. Donc nde toza wana eloko obanga ezate IDP ninga zana toujours aza toujours na commandement na maboko na ye. Balobaki anini oh ceux bazui défense, ceux bazui boy. Mais Kasongo wana. Est-ce que Kasongo a tiré les sous? A tiré té.
pour président apesi instruction abi na lingi oyoka sous licence beta te ozomona Fayulu ye wana salaka ba meeting na oyoka dia bakanga Fayulu te ata combattant soki ayekuta ba combattant te ata ba militant na ye moko toyoka na te au premier prisonnier ya président Faci aza mutu alamuka jamais pour dire que peso ke malamu moral la biso eza très bien. Tu que le président a continué à faire le malamu pour les Congolais. Il y a un témoignage de l'Obabis, bateau de pêche, il y a pêche ça, Manamboko, les Congolais ont besoin de ça. L'agriculture les a relancés. Les Congolais ont besoin de ça. Les avions et les zones, les aéroports et les zones, les Congolais ont voyagé soit à Kisangani, à Goma, à Matadi, au moment où ils ont pour volonté à faire la Mozali. Vous comprenez? Donc, le mot de la fin, on a remercié d'abord Bino, Nathan Obo Pessinga, et puis tous remercier na batunion sur Obazota la Biso, combattant Obaza la Poto, na Obaza contre Félix. D'ailleurs, Félix c'était fils du pays, un Congolais. Si vous bundisa Félix soit Zoba, voilà moi na mboka photo protéger. Vous comprenez? Totika Félix a quoi yate, to protéger tina suka. Pour ça moi na mboka za Congolais. Pour yene mutako comprendre ba passe na biso ba Congolais tous en lango. Vous comprenez? Toko perdre écoutez. Voilà vous ba jeter. Si les gens pensent que tu perdre été. Mais bato poto liti na bino ezala kinini tozwa mwana mboka payer que ne liboso. Oh non c'est bon ça la campagne wana. Peut-être ça ko luka moyen ba ko vivre ba ngunda na bino na poto bobandaki liboso na Kabila. Et comme suna Félix président Faci Loroni Yamabe asali banda a eu pouvoir na 7 mois 8 mois au tozoken. Tout le monde a toujours positivité dans ma ramener sur ça. Ils ont promettre bilo on ça les promettre. Ata ba yebisi biso loko mo hotelelo oh babi c'est que ya au monde ka babi seye. Est-ce que bazo annoncer on ezaki c'est il y a 18h au terre koleka avant ça le loko monde entier mona. Mais babi seye biso to surtout ki babi seye. Bato ezo ya biso to surtout ki bato eye. Très oya to surtout ki bato très moi uti wapi et bimika bongo présent a travaillé muke en coulisses tout le monde que c'est ça un homme faut pas que ça la eloko ngo sala bato ba mona que azo sala bo mais tout le monde que présent vraiment azo sala tout le monde a misala nyoso ata ebisi biso to surtout ka bo eloko bo ebimi maman awa na échanger wana mabulu wana o likolo ya pont wana et ça là combien de temps. Mais pas même dans 2 mois, 1 mois, mabulu wane kundami, prince la tami. Nzela o ya biso ya foire wana. Et ça ya lemba. Et là on est ça ezanga pour ça lango. Aucun na kintuka na pompage. Nzela kari Grèce bazo ça lango na les sili kutu nzela kari Grèce. Même na kintuka wana kaka, sur le côté même na venir kati wana ya ezana venir ya kintuka pêcheur. Bazo ça là déjà nzela ne sili ba o sepela. Yebisanga ici koyo. Aujourd'hui, nzela na Chikapa Kananga. Et tikali 78 km pour bakangisango. Soki lelo quitter Kinshasa, okeneti Chikapa au sala 13h du temps. Est-ce que mutu wana zo sala te? Aujourd'hui Kingombe, nzela ngombe matadi okenati Kamba. Ba planir ngo bazo sala ngo déjà. Bon présenter Mwanda Boma ezo salama. Et puis surtout ça déjà ba kilométrage au présent sali to ko dans ba 2800 km. À 6 mois, mais on a 1600 km pour dire que le président doit travailler. Qu'il y a un avenir à commerce, qu'il y a un Bokassa. Même aucun virage au Bimapoalou, il y a des viennes là. Donc, on a un laps d'amour et à ça, il est déjà belé. Mais il y a quinquennat, et vous allez en vous comprenez? Donc, pour dire que le président a un rancune. Aza rancunier te yango moni nzamba pona kié yana yebisa ko keneka na acte 24 acte chapitre 24 verset 3 à 4 au mona ndenge ba prophétisaki sur Félix malgré ba tumiki bazo comprendre te na pesi ba tunyo so mbote o baza na poto na o kin ba olanda biso donc ba yeba ke bokechu a osa eloko te a opese te elo mota osala wala zo luka moyen ba pesa ba ngunda président wala za mabe ba continuer ba ngunda na bango. Mais bah ça est le côté. Bah l'ité pour la mboko ya outi na nini na Équateur aye awa Pelé Mongo a memi a voyager na ba Suède na ye le lo comment o chamunoko azolo ba ya za combattant. Donc ndenge za wana numéro contact. Numéro za contact za plus 243
99 177 89 71. Ok, merci monsieur aussi. Merci. Là, tout ça qui n'a jamais fait d'abord propos, il y a j'en à mon ana barebac, reproche, mais on est en nos commis de contacter et ça là bien. Là, je dis merci à l'équipe technique. Je vois Jonathan Sanga derrière la caméra. Je vois mon réalisateur Annie Loumissa. Merci à toi. Merci à mon papa Jean Pouika. Quant à moi, Carmona, là, on se voit sur un nouveau numéro. Bye bye. Merci.